biso nde bato nyonso bafutaka biso te yango alingaa mabanga te nalase mosusu tobwakaka mpo bafutaka biso mboka moke mais coup de chapeau. Merci beaucoup. Fête na fête, non. Léanda, Moupanzi kuna. Bah, organisation, ils ont qu'une dengue. Voilà, donc merci beaucoup Bella vraiment. Aux hommes a déjà promotion de salama et tout le monde est bandé comme ça déjà na kata showbiz bakene déjà ko la promotion na bango kuna et puis tout le monde ndenge basali nzambe bakoti makamba ngo ba maman ya biso la mbongo papa ya biso José Ndita ba maman ya biso Enis donc bato belé vraiment baza au full moulin vraiment pour soutenir madame Belleville. Maman alors mais ils ça la mabete et ça la complot et ça mabe papa ya nini ndinga nozaka banani oh yo passeur de la fa benga yo kenda te passeur de la fa benga yo yate siko zo monte que Belleville ce passeur de la fa lobe naza na posa ba comédien ba ya Belleville za mutali boso ala ti robi na ye mais nga sikoto na koti na catalogue ya robe wana na tali robe wana bo na zui soso mutakala na tie Moupanzi au koti c'est na robe et ça Lili mama Lili mama ya na tali robe na pamba nga pe na mekaki na molimo esuki ya na geno na tali nga nana likola robe te amukuse et c'est félicité et c'est félicité ah mais yaya zobwaka mura waza soni na compagnie pour mura za nani mura ibo yebite lobate mura na barezi oyebate ti inebite baba defoti oh ozomona siko bato yaya akutwa yaka bango wana c'est que autant moyen bassin nzambe te posa dia ba akotambola na bato na ndenge nini ozomona ke sani na ye na basala bandeko mosusu ekozala sani moko bakovanda set moko te parce que Belleville azokangama na bamama lombongo ta moto kwa mama lombongo afanda otekela Belleville billet na cher otalisi la otali bien ka bataille na biso ya famille fifi mama e bataille na biso tala obea bobo so avant ni face que la maman bango na kutu naza mukie partout montalanga donc yo mo ndoza mukie omiyebi biloko nini oyo kolata pour correspondre na nzoto na nga na taille na nga donc koluka kelo nalata kola likolo nini babia yaki déjà na anniversaire ya Belleville Kandi jour ba ayiko pese cadeau ayiko sa kwa cadeau surprise ayi après a lobby lisusu na chez mbongo na yo liaka na banani mbongo na yo tala nzinga na yo kaka mbongo na ngai mbongo na ngai liaka na banani tala batu nini o entourage neza banani Belleville liaka na bofele aliaka na bamama veve Belleville azaka na basala nzambe yango moni mpe basala nzambe baza en retour epa Belleville Moupanzi kuna ebalata bakeza ndeti ba prix combien 237 bino bozobela 800 yekona 200 bien kata kutango bino bokiti yango te bien ka luba na ta vérité basima alukeluka kitoko olata aluka tilo ya 500 alukeluka kitoko olata akomida mama neti ya ba combien ba robe milaye esali bien ya mikuse sauté pour le colisa te non loba na kota la monde si je savais kalaté balobi babundisaka banelaka te mwana elaka oyo asala eloko te oyo ozanga te lamba kolata na mbongo na pasi oleka ta na chaîne na ye otourna azwa ta $10 na pesa yo ofanda na kiti ofinga mutu amenasa yo te mutu asala eloko te yaya egangaka na miso ya nzambe loba balia mbongo ya Belleville te so baliaka mbongo ya Belleville eke omota loba nga na benga la patronne te ti est consciente et ça ta intimité 2 jours te alobi na tongo na 12 heures vidéo
na oti ko tourner ko tanda kwa Belleville la patrona journaliste ma tourner nanda kwa nani et pas la patrona na oti ko tourner kuna vraiment bato balukaka ngana la patrona to kabwana wana za leki na nga za mwana na nga mabokele tata na biso théâtre donc moi to kabwana sate yo lelo muta bongo yo zo vanda na kiti po tukai ne loko na malonga oyo lataka tala video mo boy ba miss lo ba bina miss la PCC izande ni kazi miss lo za mutema mama apesi miss mzende apesi ba yo kazi to yeba te zuma simba moto akoya na babeli c'est que c'est pelaki ya on est ça que zanga bakaye misilolo za mutema mabe boko na imite bazo wapi misilolo palo sala na loba na yo eza na luka video wana ezali toke musika te pas char de la fois ça qui appelle lawa omona sila ya te ya yaka te tomona ka madame Belvi siko yebisa ngai mama lo mbonga beta ba konzo so mona de sila kenda te non kenda siko papa biso José Nzita auto ko beta dernièrement omona sila kenda siko yebisa ngata yo moko Belvi akangamaka beaucoup plus na basala nzambe par rapport balobi mwana oya tosa maka ye wana pambwa maka et yo so comprendre ngoto que ils ont comploté hein ils ont complot par rapport ya ni est-ce que Belvi azana dani ana mbongo futa mama la mbomu non exo il faut tala ndinga no parcours à vie na nga na sala ngona banani siko yatambo na banani ce qu'il faut tala yatambo na ba ya mikolo oyo déjà si be spira bazana avenir te ya zo kangama na ba PD ya zo dédicacer ba lesbienne yo kanise tout autour wana nzambe likolo zo sepela nzamba boma Sodome na Gomorrhe pona bato wana yango bato bazaka pembe na yaya oni yo za tai mabe eko kozwa robe late sala lokwa mulongosi esa lokwa entonnoir bati lokwa entonnoir liboso parce que bazwa mai ba verser na kati ezo sala bien te ba mbala tala robe wana bien tala na soso mutakala Docteur Laurent, ce sont des de côté na robe. Na robe. Comprendre. Ah, t'es yo. Voilà, très chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi par cette émission. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Casse l'artiste. Vous êtes sur GI Télévision, accompagné de moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. Je suis Exode Mikebi. Dans ce plateau, je suis pas seul, je suis avec Bianca Zanga. Mwana suka ya famille bota tango na bari ya Bianca Zanga na mupandi ya batu misusu miteme komaka likolo et puis na mipandi ya batu famille bota muteme kiti pour bayebi qui est défenseur à makasi aïe. Voilà, je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Mulombo, Sandra Riziki, Motema. Alors bononion soana boza base au bo accompagner rangai, toza vraiment main forte. Voilà, je suis avec Bianca Zanga qui dit déjà bonjour et bienvenue. Boni. Nini susubu.
Ah, oui, c'est une émission sans parole. Obila ndoko ba sepeli. Ba sepeli to ba moni. Baba. Alobani. Babi neto vandi boye. Vaut mieux écouter comme ni baba pour mite mes alikolo souci. Bon écoute. Voilà, bonjour, bonjour Nabino Nyos famille Libota, batutu balingara biso, balingara yimoro Poutine. Autorité morale, en tout cas biso peto lingara bino vraiment. Beau liker, beau commenter, beau s'abonner, et ça la biso vraiment bien. Beau que consommer film na biso pote. Yangwana vraiment zo de keza na kata bela. La bela, oui. Et la candista kuna pe ma sœur on dirait bah OK déjà na fin. Pour natala qui lobby ezalaki non lobby ezalaki 10e épisode. En tout cas to consommer film na biso et que ça la biso vraiment bien. Voilà, mais na molo là oza na peau na oté hein. Ni maladie. Bika maladie te mais. Nous tango ponzere ndeti te. Ah, boni basango famille Libota. Oui, famille Libota bien, famille Libota bisonyo tout vraiment ça va. Dieu fait grâce na famille Libota donc nzambalo la vraiment zo sala, nzambalo la zo batela vraiment. Merci na yemoko dongo lesa nzamba versa, c'est un grand merci à Odette lesa maman la décidé. Merci à toi Niki lesa mifi lesa motema ya papi, Irène qui a luta en tout cas mes condoléances na famille qui a luta mobimba famille Zanga donc na koufeli vraiment papa donc en tout cas mes condoléances na famille Zanga famille qui a luta en tout cas honneur de cœur avec vous vraiment merci à toi Nadine qui a luta courage Jocelyne qui a luta courage Karine Zanga courage donc famille mobimba vraiment bah courage na bino nyonso un grand merci à Bibi Chumuso Maïpoupa décoration Patricia Branco merci à toi le roi célèbre Christian Goma merci à mauvais propre Tito da Costa et pourquoi pas na bande connaît surtout papa Kuluta famille Bota Pams Matondo merci na Chacha donc batutu vraiment balinganga ya pichu di fois na mignon noble exode ba question yo pibiano ya. Voilà ba question ya ngai biano ya Bianca Zanga lelo déjà tozo kende déjà pembeni ya fin ya février. Tu as dit que l'événement Néné aux familles Bota ou bien Bellard Production, ils ont préparé le 29 mars. Bah, organisation, ils ont qu'une. Voilà, donc merci beaucoup Bellard vraiment. Aux hommes a déjà promotion de salama et tout le monde est bandé comme ça bazaki déjà na kata showbiz. Bah qui est déjà ko la promotion na bango kuna et puis tout le monde ndenge basali ya nzambe bakoti makamba ngo ba mama ya biso la mbongo ba papa ya biso José Ndita ba mama ya biso Enis donc bato belé vraiment baza ko baza au full moulin vraiment pour nango pour soutenir madame Belleville et la facilité c'est pas donné à tout le monde quoi au monde maman la mbongo du colo cher en plein kit vraiment donc il faut ça mutu mobo au markangai donc au sala ngelo côté mais parmi et ça la biloko mususu oyo sala et markanga na vie donc et maman lo mbongo sali c'est pas donné à tout le monde il y a du cola cher et tombelo nzambe cola cher azo se permettre koloba billet $10 eza billet il y a $30 il y a VIP ezali en tout cas maman lo mbongo nazangi maloba pour ça fait débat par rapport à vidéo wana. Ça fait débat Kotobo José Ndita Kotobo et maman alors mais ils ont ça la mabété et ça la je peux pas mon ngo ba bieza le roi complot et ça mabé par rapport ya nini ndinga nozaka na banani oh yo passeur de la fa benga yo kenda te passeur de la fa benga yo yate siko zo mo te ke Belleville ce passeur de la fa lobe naza na posa ba comédien ba ya Belleville za mutaliboso siko yebisanga tango maman na biso la mbonga betaka concert oso mona l'autre là la concert à maman ya biso lombo oh yate et qui rave sisi mobimba bango ni tout ba yate parce que bango baza batu mo batambola na robanga nzambe te batambola banga nzambe te to ke musika te pas cher de la face la qui appelle lawa au mona sila ya te ya te to mona madame Belleville siko yebisa ngai maman lombo ngabeta ba concert so mona de sila kenda te non kenda siko papa biso José Ndita auto ko beta dernièrement au mona sila kenda mais Belleville a quand même beaucoup plus na basala nzambe par rapport balobi mwana oya tosa maka ye wana pambwa maka
Yo zo comprendre ngo te que ils ont comploté hein. Ils ont complot par rapport à ni. Est-ce que Belleville ça na ni ana mbongo futa maman Lombo. Toi ça mbongo futa je te dis ta. Donc c'est que maman Lombo a salé on a propre volonté. Ils ont volonté na yé. Avant d'être là que moi na oyo Belleville a soutenir nga pe na ba œuvre na nga. OK. Na ça concert na nga mo pas na mo na délégation Belleville ti va elinga bato. Parce que boni ngai pe na sala ngo te pa na ye. Donc je comprends c'est qu'ils ont vraiment qu'on soutenir des konaye mais côté ça fait parler ba bilombo a comme une talana. Et ça problème quand on se comprend on te ceux qui maman lombongo asala ka on elle na bango matalana biso to ngato mona logique. Pour ba musu bazo lobela. Mutanaka ya na insulte azate. Baba déjà na anniversaire à Yaki. L'anniversaire à PC. La premier hier ngane to na rendez-vous le 30 max. On a rendez-vous le 30 max donc vraiment bon temps répondre tu as promotion non par rapport à Lombongo il y a qui déjà un anniversaire il y a Belleville Candy jour avec le PC cadeau avec ça quoi cadeau surprise et après à lobby il sous na chair bon on a yo lire na banane mbongo na yo tala nzinga na yo kala mbongo na ngai mbongo na ngai lire na banani tala batu nini entourage neza banani Belleville lire na ba ofele alire na ba mama veuve Belleville za na ba sala nzambe yango moni pe ba sala nzambe baza en retour et pas Belleville exo il faut tala nzinga no parcours à vie na nga na sala ngona banani tu ya tambo na banani parce qu'il faut tala ya tambo na ba ya mikolo oyo déjà si be spira baza na venir te ya zo kangama na ba PD ya zo dédicacer ba lesbienne yo kanise tout autour wana nzambe likolo zo sepela nzamba boma Sodome na Gomorrhe pona bato wana yango bato bazaka pembe na yaya Bianca. Abozulu bo yenda tambo na bango nyonso. Nazo yebisa yo, yebisa nga so mo da madame Belleville va na Christ aboki chéri ko betox. Te nante. Mais yaya zo boka mura. Mura waza soni na compagnie. Soni na compagnie pour mura za nani? Mura. Ibo yebite. Yebite lobate. Mura. Na ba rezi. O yebate. Ti na yebite. Ba défaut. Oh. Ozomona. Sko bato yaya akutwa ya kabango wana. C'est que autant moyen basana nzambe te poza dia bato. Akotambola na bato na ndenge nini. Ozomona te ke sani na ye. Na basala bandeko mususu ekozala sani moko bakovanda set moko te parce que Belleville azokangama na bamama Lombongo ta moto kwa mama Lombongo afanda otekela Belleville billet na cher mais mpanzi kuna pe bakangama na bango na bato mususu baza bien baartiste mususu ndeti ba Theresia ba binsege ya mususu baza na bango bien po et pas besoin soutenir ndeko na ye asani besoin soutenir ndeko na ye au moins on te que nazo conduire kine a conduire ya erreur po ye mona mukolo ane loko te nani ye mama ono tangi ko ye mona azane loko te soit re soutenir moto ye yo azane loko to que soutenir moto pas azane loko te bino mbebo ane loko te il y a le bibi nous bolobaka pamba na tala ki émission na moko il y a déjà des jours bien ibo bolobaka pamba lelo ye a komi ko se permettre on va fongo chaîne na ye mambozo kende azo tourner ba film na ye mambo belé bino bolobaka na bino ka pamba malamu toza kakawa tokota esika nzamba kumba biso c'est kazo keni bien ya akota la monde si je savais kalaté akota monde si je savais non loba non akota la monde si je savais kalaté balobi babundisaka bana elaka te mona elaka oyo asala eloko te oyo ozanga te lamba kolata na mbongo na pasi oleka ta na chaîne na ye otourna azwata $10 na pesa yo ofanda na kiti ofinga mutu amenasa yo te mutu asala eloko te yaya egangaka na miso ya nzambe loba balia mbongo ya Belleville te so baliaka mbongo ya Belleville eke omota loba nga na benga la patrona te ti est consciente et ça ta intimité 2 jours te alobi na tongo na 12 heures vidéo na oti ko tourner ko na ndako ya Belleville la patrona journaliste ma tourner na ndako nani et pas la patrona
nauti kotourne kuna vraiment bato balukaka nga na la patola tokabwana wana aza leki na nga aza mwana na nga mabokele tata na biso théâtre donc moi tokabwana esa te yo lelo moto abongo yo ozovanda na kiti mpo tuka ye na eloko nini na malonga oyo olataka bien kata kutango so ayoki bongo osepela te olataka nini ovanda okritike robe moto alati tala papa na biso sonika futa banoloba est-ce que osomona mipenda Marie Misambo yebisa biso somona mipenda Belfi bo critiquer robe na bango balataki kuna na anniversaire toza na temps wana te moto famille bota moko ta kovanda sala makambo ya robe na analyse aza te alati robe na ye me nga sikoto na koti na catalogue ya robe wana natali robe wana bo nazwi soso mutakala na tie mupandi okotisi na robe Olili mama. Olili mama? Ya. Natali roba na pamba. Nga pe na mekaki wana molimo esuki ana geno. Natali ngabi nana likola robe te amkuse. Et c'est félicité. C'est félicité. Na meki robe na nga mulai. Ezui ngabi voilà. Biloko biso to rolataka yango. Boni yo za taille mabe. Eko kozwa robe olata esala lokwa mulongosi. Esala lokwa entonnoir. Bati lokwa entonnoir liboso parce que bazwa mai ba verser na kati. Ezo sala bien te ba mbala. Tala robe wana bien, tala na soso mutakala. Docteur Laura soso mutakala to kotise na robe. Na robe. Comprendre. Te yo. Otalisi la otali bianca bataille na biso ya famille fifi mama e bataille na biso tala obea bobo so avant ni face que la maman bango na kutu naza mukie partout mon talanga donc yo mo ndoza mukie o miyebi biloko nini oyo kolata pour correspondre na nzoto na nga na taille na nga donc ko luka kilo nako nana ta kola likolo nini omona miso so alati kola nde esaki lokwa witi te miso lolo osomona na kola ya otelema mandeni witi alekoma yafunda bato pa nzambe atai mabe donc aza tai mabe afuna pa nzambe poko osala nga tai mabe atuna papa ya bato nyonso bazolonye mabe azofunda bango ka epa nzambe afuna nzambe epa nzambe sunde kasi po mutu asala wana nzambe kasi mutu asala ebongo nani nzambe ti akefunda pa nani nga napesaka nzambe merci Seigneur parce que osalanga likolo munene na se mukie zwa lokumu parce que na taille nanga mabe oyo j'ai des bons tontons ozomona j'ai loué une maison siko ye na taille na mabe oli accepter taille na mabe apesaka nzambe merci pourquoi nga kaka toujours kotuka nzambe nani ozolata biloko oyo nzambe akoloba loki oyo te na kana peso nzambe afia kolo lisusu po kimi susu bo wala misululu siko boni mama na bango bakondi ene rire siko ngai Belleville ndenge aza boye so natali na moni la patron alati lo mo boye omoni tan na anniversaire à Belleville ata robe moi noir avant na kiti on senti que robe à mère et soukia eliki genou c'est la mère qui to quoi na talon na pose na beta siko boni yaya likuma kola on peut men koso motiki yango su libanda sikoyo ntango ovanda botali mama moko mokolo lekuta osuteni nta lekini oye mpe na teve oza koapuye yango alataka makasi na biloko ya turki nini oyo robe yango wana mpe totalité ya robe ebimi bino bomosala mabe bomoza soki moto alati eloko na ye bomoluka ti place biso famille ezalaka bolandi yango moto aza na ntan wana aza te exo nga neti navandi boye na na besoin neti robe madame Belleville wana esa kitoko nga mpe nakangaki yango photo natindela petite sœur aza na États-Unis nga bifama namona robe eza na magasin bobona bapeseli biso na référence obike madame Belleville atekisi robe wana donc si influenceuse na ye comme musika no yebiso soka lati eloko boye nazoloba na yo robe wana modèle etekami na États-Unis petite sœur nanga azotuna nga bina nga yaya na moni yango awa siko moto abimisi lokola 87 € na ye asombi robe na ye soki tobeti yango déjà na dollar déjà à propos déjà basana ndambo
ozomona 873 euro. Ah, 873 euros. Si on se doit lango, attends 87 euros, to qui kana 87 euros. Il y a consommé la main de 100 dollars facile, c'est pas donné à tout le monde. Si on pense qu'on a tu vas prix combien? 237 euros. Ah, bien vous avez 800. Il y a 200 bien quand tu coûtes. Bien vous quittez un côté. Eh bien quand, nous bonne ta vérité. Basima aluka kitoko olata. Aluka telo à 500. Aluka kitoko olata. Akomi da mama. Neti ba combien? Ba robe milaye sali bien. Ya mikuse sauté. Ya mikuse sauté pour le colizate. Eh! Bien que nzambe na ngai ozoma mabe, est-ce que yebi ko ozoma mabe? Na bi mabe na bi ya solo. Le colizate. Omotala, omo na vu ko lingate bato ba fingo. Neti nga na taka ba pantalon nga nini. Na nga muki na luki chemise na nga. Naza fier na taille na nga mabe. Naza rango vraiment trop fier et puis trop sûr. Ozomona. Sko boni yo mutu ba pesa taille ya mabe. Omi yebi ke na taille mabe. Mozo luka bato ba fingo ka taille mabe poani. Ah donc c'est que ça là on encore mais yo mo za posa bato ba fingo taille ya mabe. Yo mo ko na posa bato ba finga yo. Ozomona. Nzamba bi mi batela. Nganza mina batela yo. Boni nga lati ba veste nga minene. Na mi bateli na. Nzambe ba bateli nga pe. Alingi kuta mta finga nga bia kata ima. Sikoso mi bateli na hotel. Et ça ndeni. Otala video mo boy. Ba mislo ba bina mislo la pesisi. Izandeni kazi. Mislo za mutema mama. Apesi misimu nzendi. Apesi solo kazi to yebate. Zuma simba moto. Akoya na babeli. C'est que c'est pelaki. Ya. On est ça que zanga bakaye. Misilo za mutema mabe boko na imite bazo wapi. Misilo palo ça ça. Na loba na yo. Ezana na luka video wana ezali. Ezali na où on lui ezali et pas Zoom ezali et pas Hervé ezali et pas Aminata son père pesa na lo Miss Lolo a pesa si tu content vous simbi muto na bando zo nini c'est lo bagangi c'est lo bandela il pas le quitter abalu kipe azo si ba se pele na muti aseka ki parce que on a vie kolingarato pesa bato mususu accès na vie ba finga yo temi yeba oza zomona ngana mi yebi onaza yata jean ou lata tout et ça le classe et ça le bien mais eza siko eza lokwa na biso za na ba coutrement mususu to ko lata te netinga na ko lata singlet na colante na singlet non ça la ngote c'est yo moko mi fingi mais nga mo déjà na mi pesi bato accès ba sekanga ozomona siko eza na ba coutrement mususu ya so ka lati bo bato de dafu ba bisake ke omoni boy te c'est bato nende ba ko yebisite ba yango mo na mokili zalaka na ko mikitisa po bato ba sunga ko na vie so za ko mikitisa boso ya pe na vande pembe na yo boya vande awa abi pesi conseil par rapport à habillement ngena ebise ya fola ta ba roba milai soit ba pantalon minene omoni te ba nini nzamba sunga biso ba pyjama to ba no la lelo ko ba to ko mo la tango partout zo bima nango eza nango pe moins cher ya ba $15 eza ya ba $10 eza nango ça dépend ka ya mbongo no oyo ko luka ya ba $20 ya ba $30 ezali tellement nga za nga na makoki ya mikie yango mo na kena na luki mo lo na $15 ya $20 na tina nzoto na lati kitoko na bimi propre na miso ya bato tande na lati pantalon na makomi nene na bwaka mina sengela ngi sali na classe kitoko ozomona sikoto nga lati lo moto nga mona za la déranger na za gêner et comme il a le quoi gêner na miso ya bato dans mutu na comme le quoi ko même ça ba ndeko mususu nde lisumu donc pesi bango accès ba finga na bango yo kaka pour déjà le monde a so lati mabe o le kanjero obika mutu muso oseka mutu na se a ce que na sentiment na consentement na yete mais yo mutu o attirer attention pas seka yo osomona yango ba bilo mususu fo iba elo ni na ko lata na elo na ko lata te en tout cas bato vraiment il faut bozala nini bozala wana le 29 mars boza décidé bon mon accoutrement ya madame Belvé place pour comprendre différence ya mafuta na mai place bato ba comprendre que Belvé azanani ou pas zanani donc ba ça mélange ya torchon te na
donc basalaka torchon na serviette on mélange pas les patrons et les domestiques nani nde torchon nani serviette nani abengaka mwana moke ya lotete na ye ava biso toya bajalelo ya liboso ezaka banani te leloko wana moto aloba mwana moke ya lotete na ye ezalaki sila nde moto aloba bongo monsieur sila voilà tout le monde est ya Gabia ya ouais ya Gabia ye mabe alobi vraiment ya tour oyo eza été beti mbala moko donc jour akoya et ozala mabe ya Gabia za leloko ya extra ya loba lisuté na awa ata batapoto est ce que batapoto to biso to yeba ke batisa botana leya Gabriel mutaye nango te siko ya sika nini eza nango esika eza te aza leloko siko ya te po soka ye madame Belleville bato bayebi pe vie privée ne baza ba oya soka ye 7e bagarre pa aza ba vie privée no ayebi aroya mutu nyonso to Gabriel aroyela Gabriel pe aza na bato bayebi ye asala pe buzoba na bato musu yo yebi te nga na yebi te me Pamela Matondo ayebi Chacha ayebi Jema Ibele ayebi Mamu Mulu ayebi d'autres personnes pe o basani bayebi vie na ye baza donc bozo banga na binote toka yeboye po muto ko banga ya zate to zele maboko fongama ya sone zate Belleville azala insulté banda nini jusqu'à présent ozomona donc eza na lifinga moko te o Gabriel akoloba eta madame Belleville saki bote donc ni mafinga aza toujours Poutine mafinga soka zaka na mafinga sika tanga kenda pota nga popola ngo tanga uta pota leke pa if nani et pas if pan combien de fois aza na ba argumenté c'est ko inde ti yozo imaginer so inde po ya lobi ke aloba nanu ya lobate jour ko ya akoloba ndeti elo mwa mabe sala ki ba et ça ya aoya combien de fois tango ya yaka amona bato batika ba vérité monsieur yango to lobi te tango ya yaka to liboso bato batika na noko na ndako nana kena la mukana ACG yete to Belleville ya na oloba na ke baba tu babata me baliko na mayele batela réputation église batela réputation abima on m'a été apporté bolia miniature pamba oyo kasoni mona terre na bima na oyebi soto ozela ya soka ye na oloba no apporte bolia romata eturo ok nini cinquantenaire tour que la mukana cinquantenaire la mukana akufete la mukana cinquantenaire toi la posa na ye ye fa ya ko bimisa makambo o ya bomba mte ok nango te e fatika ngo wala sepela na docteur Gabriel wana wa ya makai na poto mundela ntuka nzambe ba pambolo ndongo bendela biso ya Gabi mai to zaka na posa ya Gabi na Kinshasa ada cher Gabriel na oloba na yo donc fa ki nango te akokena makambo wana te ava kufa il faut muto mtaso apart na ye o Gabriel lo bisko ye pa ami yoki apaki bato babombela ye apaki ya yo sambusa le abotera batiso bibisa na TV le na loba yo te ke ba muto abata malekyo na mayele to zera koma mboka ofongama c'est que mukolo bino pe bu sala ina mabe na ebiso cinquantenaire. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga to komi na biso presque na suka ya émission na biso ya mukona lelo batu ba de retenir nini par rapport au batu ba retenir événement za moko le 29 mars na showbiz to yebele vraiment wana pour nous soutenir pour une de l'écriture to ya vraiment en tout cas batu ba za de cité et pays na pays aya na drapeau na ye quoi. Nous avons une opération RDC totomboli. Nini boy totomboli. États-Unis, Canada, France, Belgique, nini Burkina Faso, nini donc délégation il y a na drapeau ya pays na yo donc et ça biso bien pour te confirmer to la bango que madame Belleville alingaka bango toujours na boanyoka. Na boania. Vraiment merci beaucoup. Na Lama ma chérie, merci beaucoup à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, ya Sylvine Jolie, babi vraiment biki rouge gorgé bango toujours. Merci à maman Germaine Makesse, maman Germaine Bidi, un grand merci aussi à maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, merci à Mamita Dina de Belgique, un grand merci aussi
à Maman Sakina, la grande H. Merci à toi, Evelyne Duchesse et Tunani, ma belle famille Tunani Mobimba. Merci beaucoup à... Merci beaucoup à Nanou Lungengo, un grand merci à Pierrette, merci beaucoup à Renate Kitenge, un grand merci à Deyo, merci à Chacha, merci à Pamela Matondo et merci beaucoup à Papa Nabiso, Robert Rombo Tunani, babi vraiment yo yangwana papa jamais rata et merci na yo moko Exode Nike Bindingo kantinga na GI télévision. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Nayoko. Accepter invitation Nabiso. Voilà, tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était là l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Je profite pour dire un grand merci pour l'assistance. Il y a Chacha Mona Souka Eva Songi Songi. Merci pour l'assistance. Il y a Pams Matondo. Merci pour l'assistance. Il y a Deo Bozala Kiwana. L'émission est Sili Dango. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix. Joyce MJK, Jessie Moulombo, Bino wana bozala penza ba base nanga penana linga Bino Makasi. Vraiment, je profite pour vous dire aussi un grand merci à celui qu'on appelle Eldine Mikebi, Grady Mikebi, Sandra Riziki Motema, émission Oyo et Sili na kombo ya Claudine Bawete. Wanaza cher ponangai. Alors, je vous laisse déjà. On se capte. À demain. Bye bye. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima